Nico Ouattara, Bergenville, Mbote bandi ya GDTV mafuta ya sika. Ezalinga obino la grande dame. Comme d'habitude, ne to misana wala mino ba son peu pesa bino ba conseil. Nzaba mona papa molela ngai bino certainement vous allez très bien. Les amis, pesi pasi pe ma komona ba mama mikolo boye. Et en tout cas na niveau ya anti valeur ya boye. Toyebi congolais toza champion na buzoba. Mais à un moment il faut vraiment koyeba kosala part des choses. Nayebi te naloba nini. Yango to continue ba buzoba boye ti wapi. Mboka oyo tokoluka changement tokoluka ebonga na modele ya bato ndenge nini. Bandeko nde bomoni na ba image. Grâce Mbizi ayende kosala émission epai ya 27 Louise bayambi na plateau 25 na la voix du peuple. Et informé Kisinzora que Blanche que Grâce pardon Mbizi abandé kosala émission epai ya Vincent. Bazala soki na ba antécédents so bazala ba problème na bango. Quand ne bozoka Kisinzora zoloba ke non Grâce à ridiculiser a fingaye et aya ça trouble la bêtaye. Bino boyebi la Cerci. La Cerci pa telemele ba ma finge bandika ndi boyoki wana bandi ko pesi pasi pe ma. Déjà bolimbisi na bosana ko s'excuser na ebandeli. Pona ba gros mots ba insulte boyoki wana sali kakela matoyi o moyen kutu ya ko reproduire ango ya ko répéter on a monoko ezate parce que ça tellement kilo ma finga tellement salité ya mabe ba mama ende bazana ba mama bana bana Kisinzora na ba koko Kisinzora na bozomona
azala na mwana mokolo mwana na bota bana kisi nzoka na bozomona vraiment eya mawa mingi eya pasi. Nzambe asunga communauté congolaise sino te eza kaka pasi bandeko nanga na minoko na biso. Congo faut changer. Congo obonga te Tshilombo akende bokofinga Tshilombo bokofinga bapoliticien bokofinga mboka na soi-disant. Et pourtant eloko bato babosana eza ke avant na koluka changement, toi d'abord yo moto ozoluka kosenga changement, il faut banda kozala changement. Soki yo moko oza incapable ya kozala changement kozela ngo te po ekokomaka te. Congolais alingi koganga kobwakela faute pa bato mosusu mpona mabe oyo mboka ezosibir ezovivre, mazobosana ke ye moko moto ya liboso azocontribue na destruction ya mboka oyo. Dépravation des mœurs eza moko ya biloko ezocontribue. Nzambe bienveni ezambi bolimbisi kozala na bana makambo biloko ezocontribue na destruction ya mboka. Dépravation des mœurs. Botala bamama mikolo bo baofinga na mafinga salite ya mabe baza à l'aise baobimisa na minoko na bango. Quelle éducation! C'est vraiment triste et regrettable les amis. Sur son de ma voix oamutabalulenga bo changer et à propreté. Imaginez opia na bato ya yo moko réputation bandeko na ngai eza vie ya moto nde nayebisaka bino dignité basomba yango te. De telles personnes ou encore de tels gens qui vont les respecter. Nana respecter mutolo la kisinzora, nana respecter mutolo la grâce mbizi. Soki ba omo nano ba yebi komi respecter te. Comment on peut en arriver jusque là? Bandeko salinga pasi komona biloko aboy. Namoni na ba commentaire bato mosusu balobi no eza nango bezi. Bezi ya lolenga boy, bezi ya salite ya mabe, bezi ya mafinga ya salite ya boye. Eza mawa mingi eya pasi bandeko na posa kuta continuer émission eza te na ngai kana loba na bandeko ba congolais tozala ba modèle. Yeba que tu représentes ta famille telle que tu es là. Omoni bato ba omono baomona tata na yo mama na yo na bandeko na yo mwana basongolo l'image que tu donnes. Mama papa opia imagine ntango ozala libanda ntango ozala na bamaster oloba maloba nini basoni obetaka mama yo bimisa na monoko na yo bayebi yo na kashe nini. C'est ta famille que tu représentes. Donc ce qui veut dire so opesa image ya mabe so bato bayebi yo na kashe bien te yeba kofingisa libota na yo neti bato bandeko neti grâce mbiza fingisaka mama bota ye na bandeko na ye. Les amis, c'était ça. En tout cas, été à yo. Parce que ça na bato mosusu bamonaka neti kozala mal bouche ezali kidanze nzoka nde eza soni naosa émission na pasi naozanga même aloba koloba. Je vais juste conseiller bandeko na ngai ba congolais changeons tozala ndakisa bien bato ta baomona yo baopia témoignage ya bien eno batyo misapi babeta lisolo no mal ça fait pas propre ya kitoko te respecter votre dignité eza te. Abonnez-vous massivement si MDGT Mafuta Sika. Si c'était votre première fois, moi c'est la grande dame. Mingi topé sa katoli par rapport à mamutu ozo salema pezoleka. Partagez l'émission, peut-être au sunga mutu mo kata moi na moni nomba la sima de bonnes choses.
Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Bye. Nick Ouattara Bergenville a
Benjoba, par respect dans la veille. As invité la maille. D'accord, as invité la maille. Pardon, Benjoba. Benjoba, dans respect dans la parole. Benjoba. Merci. Benjoba. Benjoba. Benjoba, Bolim. Benjoba, Non, respectez un Benjoba. Non, respectez. Nico Ouattara, Bergenville,